ya pasi pe mawa ya mokili mawa te bandeko nanga mokili kobanga mokili kobangisa mokili pasi mokili ya pasi bandeko nanga koya kolala kolamuka na ba dossier ba situation pe ba vraie circonstance la famille ezosala pasi sango ya matanga kande boyebi na kote ya ba comédien na biso bandeko nanga tolali tolamuki ka boye na basango ya matanga tolali tolamuki ka boye na basango ya kolela tolali tolamuki ka boye na basango o biso moko tobengaka penza basango ya kolelisa bandeko ngai. Grande ma joie de vous retrouver encore cette soirée surtout sur notre chaîne Étoile Lune Inès TV. Salut cher Bouchou, salut cher abonné, salut cher connaissance. Salut surtout les amis de Étoile Lune Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bien, super bien par la grâce de Dieu. Cher Bouchou, cher abonné et cher connaissance. Yalelo toye lisusu bandeko nanga kande na yebisaka bino soki dossier ezali tokoya soki ya koloba ezali tokoya soki ya kobetela PCT ezali tokoya eza toujours et encore devoir na biso ya koyaka epai na bino kande boyebi po na koya kopanza nteke po na koya kopanza sango po boyebi biso toza bapanzi sango eza penza musala na biso lelo toyeli bino bandeko nanga makambo ya mama na biso ebakata ebakata ba couleur o ebela batu biso nyonso toyebi mama na biso ebakata ye mutu ya ba incompréhension bandeko nanga na ndenge moko ya kosakana te lelo chez mama Étoile Inès TV na yeli bino lisusu makambo ya mama ebakata en tout cas la famille kande na yebisaka bino soki makambo eza ya koinda totika einda soki pe makambo eza ya kobeba totika ebeba soki pe makambo eza ya somo totika ezala somo soki pe makambo eza ya mokili mawa te totika nango makambo wana ezala toujours et encore ya mokili et encore mokili mawa te bandeko nanga makambo ya mama ebakata Nicole ebakata bandeko nanga toye kolala kolamuka na ba dossier toye kolala kolamuka na ya pasi pe mawa toye kolala kolamuka na ya mokili mawa te que passa qu'est-ce qui se passe tant de questions déjà batu bazotu na mama Étoile ebakata akufi to eza ndenge nini avant na ya kokota na mozindo ya makambo oyo bino moko bozoluka la famille ekozala mwa bien na ya nanu ko sensibiliser bandeko na biso nyonso ya sika. En tout cas si c'est la toute première fois ya kokota penza na chaîne na biso chaîne moko kitoko chaîne ya ba analyse somo chaîne moko ya ba information pas possible. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. Et pour ça, la biso, oyo penza tolobaka na biso chaque jour, chaque minute et pourquoi pas chaque seconde. Tokos makasi. Bambote na ma maman chérie, ma maman d'amour, maman Eugénie Zemanga. Na pesi bambote na Fanès NM, Franciel NM et pourquoi pas leur tonton international, tonton Amos Kazadi, sans oublier Madame Naz Kazadi, na système moko ya bien pe, na système moko ya kitoko. Voilà. Toye na dossier ya ebakata bandeko nanga en tout cas ka ndenge ebela batu biso nyonso toyebi toza na matanga ya comédienne na biso na kombo ya c'est quoi encore son nom Caroline Betty Ikwa la famille biso nyonso toyebi matanga wana kande boyebi eza matanga teke non nga mama Étoile na banda lisusu kobetela bino lisolo ke Caroline wana zalaki boye Caroline wana mataki Caroline wana kitaki te na bandi biso nyonso toyebi histoire ya Caroline biso nyonso toyebi sango ya Caroline toyebi pe kokufa ya Caroline Caroline akufaki na nzela ya kobota Caroline bongo akendaki kobota ka ndenge mwasi nyonso soki aza na ndako ya libala eza na bazemi mosusu oyo toplanifiaka eza pe na bazemi mosusu oyo eyaka nango tika na ya nayebisaka bino toujours ke soki zemi ye oza na ndako ya libala
hein, et que ba moyen ezo permettre que non oboko la zemi wana moyen obo ya zemi ezate okobota. Na ba ope oza na ndako libala tango ozobimaka deja na mibali eza eloko koyeba ke ndenge nazobimaka na mibali boye soki lelo zemi eye il faut na bota okobota. Donc eza bongo makambo ya zemi eza eloko moko te ke non nayebaki te boyebaka parce que tango obimaka na mobali il faut déjà oyeba ke non awa zemi ekoki kokota to zemi ekoki kokota te. Alors Caroline azaki bongo na zemi eye kosala ke jour akokende kobota tension ekomaki komata. Tension mataki jusqu'à ce que ayaki kokufa ayaki kotika biso. Ayaki kotika biso na mwana nango akende kobota mwana ya mwasi ye mwana wana atikali. En tout cas ezosala pasi ya makasi, ezosala pasi mingi na motema. Alors sans plus tarder eza na message ya makasi o mama na biso ebakata ba couleur alingaki aya ko partager na baninga mosusu la famille. En tout cas nayoki mwa pasi na motema. Sans plus tarder botiela ngana nu ba j'aime s'il vous plaît, partagez vidéo et kosala malamu nazotiela bino message ya mama na biso ebakata ba couleur. Tolanda et on se retrouve juste après. Bonsoir. Santé Bonia Nicole. Sincère condoléances. Merci pareillement. Et ya Nicole, Caroline Ikwa, azala kinan panayo. Caroline Betty. Ponga na ebaki na koma Betty. Tozaki leki na nga. Tozaki na kauka. Donc nayebaki avant nanu abana ba théâtre. Bazota biso na TV. Voilà. Et na ozwa pena ta mingi te parce que ya Karine autour ba nyonso mais ataki yaya na musala oyo nini yo koloba na bandeko batikali par rapport ya liwa ya Caroline. Namoni eloko nini na koloba te ezaka te ke soki tozwi problème naka koloba non moto nyonso tu amoni ke Caroline ndenge akufeli esengaki te akufela bongo. Alors biso bato totika te bafason nini ya kotambola parce que nde bayembaka tomilengele malamu nzambi toyebi ngonga te mpe toyebi mokolo te. Donc biso mo tomona makambo ndenge elekeli. Voilà. Voilà, merci beaucoup ya Nicole. Voilà, maboko mibale. Bonsoir. Santé Bonia Nicole. Sincère condoléances. Merci pareillement. Et ya Nicole, Caroline Ikwa, azala kinan panayo. Caroline Betty. Ponga na ebaki na koma Betty. Tozaki leki na nga. Tozaki na kauka. Donc nayebaki avant nanu abana ba théâtre. Bazota biso na TV. Voilà. Et na ozwa pena ta mingi te parce que ya Karine autour ba nyonso mais ataki yaya na musala oyo nini yo koloba na bandeko batikali par rapport ya liwa ya Caroline. Namoni eloko nini na koloba te ezaka te ke soki tozwi problème naka koloba non moto nyonso tu amoni ke Caroline ndenge akufeli esengaki te akufela bongo. Alors biso bato totika te bafason nini ya kotambola parce que nde bayembaka tomilengele malamu
nzambi toyebi ngonga te mpe toyebi mokolo te. Donc biso mo tomona makambo ndenge elekeli. Voilà. Voilà, merci beaucoup ya Nicole. Alors, Maboko Mibale. Oui, bonsoir. Santé bonne ya Nicole. Grâce à Dieu, ça va bien. Sincère condoléances. Merci pareillement. Ya Nicole, Caroline Ikwa, azalaki na mpana yo. Caroline Betty. Ponga na ebaki na koma Betty. Tozalaki leki na nga. Tozalaki na Kauka. Donc nayebaki avant nanu abana ba théâtre. Bazota biso na TV. Voilà. Et nazwa pena ta mingi te parce que ya Karine aotoloba nyonso tu, mais ataki yaya na mosala oyo nini yo kooloba na bandeko batikali par rapport ya liwa ya Caroline? Namoni eloko nini nakoloba te. Ezaka atiki soki tozwi problème naka koloba non. Moto nyonso tu amoni ke Caroline ndenge akufeli esengaki te akufela bongo. Alors biso bato totika toyeba façon nini ya kotambola parce que nde bayembaka tomilengele malamu. Nzambi toyebi ngonga te mpe toyebi mokolo te. Donc biso mo tomona makambo ndenge elekeli. Voilà. Voilà, merci beaucoup ya Nicole. Alors, Maboko Mibale. Oui, bonsoir. Santé bonne ya Nicole. Grâce à Dieu, ça va bien. Sincère condoléances. Merci pareillement. Ya Nicole, Caroline Ikwa, azalaki na mpana yo. Caroline Betty. Ponga na ebaki na koma Betty. Tozalaki leki na nga. Tozalaki na Kauka. Donc nayebaki avant nanu abana ba théâtre. Bazota biso na TV. Voilà. Et nazwa pena ta mingi te parce que ya Karine aotoloba nyonso tu, mais ataki yaya na mosala oyo nini yo kooloba na bandeko batikali par rapport ya liwa ya Caroline? Namoni eloko nini nakoloba te. Ezaka atiki soki tozwi problème naka koloba non. Moto nyonso tu amoni ke Caroline ndenge akufeli esengaki te akufela bongo. Alors biso bato totika toyeba façon nini ya kotambola parce que nde bayembaka tomilengele malamu. Nzambi toyebi ngonga te mpe toyebi mokolo te. Donc biso mo tomona makambo ndenge elekeli. Voilà. Voilà, merci beaucoup ya Nicole. Voilà, de retour la famille nabandi ebela batu biso nyonso touti kolanda awa touti koyoka message ya mama na biso ebakata biso moko touti kolanda awa mama ebakata façon azokumisaka Caroline oyo auti kotika biso. Bano kolanga soki na memeli bino mama ebakata c'est parce que na moni communauté congolaise eye kosabola mama ebakata. Na moni moi quelques batu. Je m'excuse na batu o batindela kinga vidéo oyo baye penza ko sabola mama ebakata balobi ebakata azalaka hypocrite ya makasi. Azalaka hypocrite ya makasi. Selon batu batindela kinga vidéo na moni pe ba commentaire bandeko mosusu balobi bongo. Balobi aza nini aza hypocrite ya makasi tango ye Caroline azalaki na bomoi mama ebakata abando lingata ko solisa yete. Abando linga kosolisa yete lelo mwana wana akufi nde akomi koloba ke non azalaki petite na ye azalaki petite moko ya respect mais abandai koboya kosolisa ye pona nini pourquoi abandai kolinga kosolisa Caroline wana te abando beta ye ba 12
bazalaki na bango na problème te mais c'est leur bato baye koyebisanga ke non mama Étoiline ebakata wana abando obeta Caroline ba 12 pas possible siko lelo oyo nde alingi alakisa ke non Caroline wana azalaki mutu malamu. Pourquoi na Congo na biso ezalaka kaka soki mutu akufi nde bolamu mutu sikoyo ebimaka tango mutu aza na bomoi bolamu mutu to bien ya mutu ebimaka te. Pourquoi la famille bon kande boyebi nga nalingaka nanga kosala analyse selon makambo ndenge ezali nalingaka te ke non yango wane mataki yango wane kitaki. En tout cas nga depuis na banda kosala ba émission na réseaux sociaux depuis c'était depuis en 2023 on a bandaki ba émission. En tout cas natikala komona bisika oyo ebakata aswana na mutu. Je dois bien éclairer et surtout je dois bien le dire dans la vie mosusu faut tozalaka honnête. Boyebi eloko ebomaka biso mingi biso ba congolais hypocrisie na côté na biso ezalaka ya makasi. Nga depuis na bando sala ba émission en tout cas la famille je ne peux pas vous mentir natikala komona to koyoka bisika ke non ebakata soki na nani babebanaki ebakata soki na nani baswani. Je sais que en tant que batou ce qui est normal ebakata koki koluzala te ke non azalaka na batu nyonso bien te. Azaka na batu oyo abebanaka na bango, azaka na batu oyo aswanaka na bango, azaka na batu na ye oyo bayokanaka pe, ce qui est normal, qui est aussi compréhensif. On a koki koloba. Mais koloba ke non ebakata akotaki chaîne moko songolo pakata pona kokende kofinga mutu. En tout cas sans vous mentir la famille eza eloko oyo natikala koyoka ebakata te. Dans la vie mosusu il faut kolobelaka pe baninga bolamu il faut kolobelaka pe baninga bolamu na koyeba ebakata o nga na yebi ebakata. En tout cas mama wana aza mama moko amipesaka respect nga na pesaka d'ailleurs kutu na ba conseil ya baya Gabi na lobaka na baya Gabi ke olie boyaka kosalaka buzoba na ba réseaux sociaux bolandaka pe ba comportement ya batu neti ba ebakata baza batu moko okotikala komona te ke no ebakata ye wana azosala rando soki na nani ebakata asalaka na ye barando te. Ebakata azalaka na ye mutu moko alingaka toujours kosala vie na ye ko vivre selon ba moyen oyo ye moko azanango. Ba moyen oyo ye moko amoni ke no awa eza boye awa ezokendaka boye wana eza ebakata. Ebakata aza mutu moko oyo alukaka ba problème te alingaka pe ba problème te. Bisika ye place amoni ke no awa problème ezali. En tout cas ebakata de son côté akima kanaye ako préféré na ye akima pour que ezala te ke no yango ebakata alobaki eza bongo. Alors koloba ke no kande bino bozoloba awa o ebakata abando swanisa Caroline. En tout cas je ne sais pas bisika bino bomona ebakata bando swanisa Caroline je ne sais pas soki ezalaki na kindoki nga na bino toyebi te parce que nga penza na o nga na yebi epi na ba recherche na nga personnel. En tout cas mama ebakata azalaka na ye problématique te mais ayebi ka ko se réserver soki ayebi amoni ke koto nazokende komi mabe ako préféré na ye abima alongwa ako linga te ke non yango wana mataki yango wana ebakata lobaki alingaka na ye bongo te. Ao préféré na ye si faut que abima abimi na ye si faut que alongwa longwe na ye. C'est comme ça avec ebakata. Donc batu o ba olobaki non ebakata aswana na Caroline. En tout cas bolongola kombo ya ebakata batu o kutu bokoki koya kolobaki non baswana na Caroline lelo bakomi kosala sambla eza ba Teresia. Boyebi mama Teresia za mutu moko na baya Gabi baswanaka na bango na batu à l'occasion de rien. Bango bazalaka kaka balali balamuki bakomi kolukela yo makambo. Bango baza batu moko bazalaka kaka balali balamuki akomi kolukela yo na oyo lobaki te o osalaki. Bango bazalaka na bango bongo. Donc soki ezalaki ke eza baya Gabi wana kutu na ningaki na sala te émission te. Na ningaki na ngana ndima kaka ta soki nazana ba preuve te mais oyebi ka batu wana eza genre na bango eza nature na bango. Tellement bango bakola na ba famille boyebi ba famille oyo ezalaka papa aza na basi soki 60-70 soki boza na famille ya bongo ezaka famille ya oya lobaki oya salaki siko tango bino pe bozokola
bokomi kokola kana ba comportement wana ata soki boke bisika mokuti batu baza na bango kimia bamesana na bango unité bino bokolinga kaka to bokolukela bango kaka kokoswana c'est comme ça mais batu neti ebakata déjà makambo ya koswana nga penza depuis na banda ba émission en tout cas natikala komona ebakata te keno yango wana lobaki parce que mama oyo atalaka déjà âge ya mwana na ye Marlène ayebi ke mwana na ye aza ya kokola mwana na ye aza ya kokola ye en tant que mama aza lisusu na batan wana te keno abanda nde alobaki nde asalaki azalaka na tan wana te alingaka pe kozala na tan wana te nga nalobaka toujours dans la vie mosusu ifo tokolaka ata babiso tozosala baémission toyebi ke eza kaka na baage moko oyo ekozala kena otiki mpenza makambo ya réseaux sociaux otikeli bana olobi bana bozwa relève bamama ebakata ti lelo bazokontinua kosala bafilme na bango c'est parce que eza mosala baza nanu me na baage oyo ifo eza baage moko bazalaka toujours baexemplaire bazala toujours bato oyo soki bakoti na réseaux sociaux ayebi ke na ye na nga nasali filme na nga nasilisi na kei nazokota réseaux sociaux te mpo na makambo ya buzoba baza neti bayaga bi te. En tout cas la famille vanité de vanité tout est vanité quand ndeti biso nyonso awa je m'excuse totu komona liwa ya Caroline kokufa Caroline bandeko na nga eza kokufa moko eya koteya bandeko na biso ebele pas seulement bato ya maboke mais eya koteya bandeko mosusu ke na se ya moi la vie est tellement précieuse soki nzambe asaleli yo grâce oza na bomoi ozopemaka yeba ndenge nini nakomibatela nga nazokamwa na kilelo oyo omona bato mosusu avandeli na ye ka avantage bato mosusu ye eza ka avantage na avantage donc ya malonga eza te ye malamu avandela na ye avantage bato mosusu penza avandela na ye penza avantage na makambo moko ezanga tina il faut asala avantage. Caroline lelo oyo atiki biso soki tokokota na mozindo ya makambo ebele ya Caroline eza na makambo ebele Caroline asala atika na se ya moi azalaki na babiju na ye azalaki na ndaku na ye azalaki na libala na ye azalaki na mobali na ye oyo ayaki kobala ye mais lelo oyo eske tango aza kuna na morgue aza na babiju na ye aza na ngo te les jours pe bakokunda ye akotikala kozala ta na biju moko te bakolatisa ye ka robe ango soki bakosombela ye kozala vale nga na bino toyebi te yango ka bakolatisa ye puis c'est fini akei sko yo mutu kaka nzambe apamboli moi je me rappelle nzambe apamboli ndeko moko bomboye na mwa libala akomi kaka agitation ya makasi nga kutu mobali na nga asombeli nga bage ya or tala kutu couple wana tobalana na bango nzela moko fi wana azalaka kaka na babage oyo enzulukaka sikoyo la famille totunana na nani na mutu alati bage ya or na mutu alati bage oyo enzulukaka différence eza wapi soki mutu oyo alati bage oyo enzulukaka me aza na pe na vie na ye aza na kimia na vie na ye aza penza na kimia oyo tolobaka kimia na yo mutu olata bage olata alliance ya or oza na mobali moko ya kindumba oza na mobali moko oyo afingaka yo pas possible oza na mobali moko oyo abetaka yo alors importance ezali wapi boyebisanga la famille botikaka avantage oyo ezanga mutu na makolo bato mosusu omona aza na zemi aza ka na agitation zemi na ye wana il faut mutu nyonso ayeba ke ye mutu aliboso kokumba zemi yaya bato combien bakumba bazemi combien ya bato faut nayebisa bino ke combien ya bato bakumba bazemi soki nzambe asaleli yo grâce okumbi zemi sepela mais batela zemi wana ebele bakendaka kobota bazongaka te ebele bakendaka kobota bazongaka na bana te
mais soki yo de ton côté nzambe asaleli yo grâce okumbi zemi batela zemi eza na bazemi mosusu surtout soki ozwa libala na yo na ndenge moko ya pasi pe mawa siko tango kozwa zemi yebaka ndenge nini na kobombaka nga ekamusaka nga penza bandeko na nga omona mutu mosusu anyokwama makasi mpona kozwa nanu libala tango azwi libala nzambe asaleli ye grâce azwi zemi siko ye zemi wana akomi komona neti eloko moko boye akomi kozwa ngo neti batela zemi babombaka ngo zemi babatelaka ngo mutu alibanda akotikala koya kobatela zemi na yo te soki yo moko okobatela zemi na yo te nayebisaka bino chaque jour. Donc yo moko nkolo zemi oza censé et obligé ya kobatelaka zemi oyebi ke zemi nanga o nazwi yango na pasi zemi nanga o nazwi yango na nzela ya baprière alors yeba ndenge nini na obatela zemi eza ya kokamusa pe ya kokamwa mutu mosusu oza na zemi agitation kaka zemi ya 3 mois il faut mokili mobimba eyeba keno oza na zemi eza na bato neti babiso ata soki naza na zemi okotikala koyeba te keno naza na zemi donc soki okoya koremarke nga mwa soki nakomi na batan ya kobota ka ndenge boyebi soki mwasi akomi pembe na kobota ndenge libungu ebimaka ebimi epi batan wana nga kutu nalingaka ta kutu kobima te nalingaka te navanda nazalaka na ndako navanda je me rappelle bandeko na nga eza na ndeko moko azwa zemi na kozwa zemi kaka mwa ya liboso oyo ayaki kozwa zemi abomba ya mibale ya misatu na musala azalaki oblige koyebisa bango mpo musala babande osala ezalaki musala moko ya makasi alobi te ifo nayebisa musala na nga ke naza na zemi mpo ke bapesa nga misala makasi te na moma kaka ayaki kobeta lisolo keno aza na zemi directement musala nyonso mobimba bato bayebaki koyeba zemi oyo bato nyonso bayebaki zemi ekomaki kaka na 5 mois ya pamba bayaki kobimisa ye zemi il paraît que zemi ekotaki na batrompe la famille ntango baye kobimisa ye zemi baye kopesa ye rendez-vous balobi pour que omeka lisusu kozwa zemi fo osala 6 mois ozelaka ndeko wana azela nzambe ya bolingo aye kosala ye grâce ayaki kokumba zemi me ntango ayaki kokumba zemi mosusu atikala kobeta lisolo te abomba mpona nini